Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Lisusu mama Deline ko partager na bino video oyo po tomona makambo oyo ezoleka katikati na mokili oyo bandeko na ngai. Saint-Esprit azala na biso, kolo azala na biso, abatela video oyo, a protéger yango, azala na moko azolanda video oyo, lere azoyoka yango, azwa motema ko partager yango na bandeko mosusu pe Saint-Esprit asala quelque chose kati na bomo ya bana na ye. Saint-Esprit azala na biso na kombo tata mwana pe ya molimo santo, a protéger ngai moto o nazosala video oyo po ete eza bango moko bato bamibimisi na réseaux sociaux yango pe biso tozwi yango tobandi pe ko partager yango po bango baza na posa biso toyeba pe vérité bazoloba na biso po mokolo yango moko talobaki na yokaki te po aloba te ko na yokaki na ngai te makambo oyo po Bible elobi yango biso pe ba o tozolobaka yango tozorepetaka lere nyonso bango moko pe ba sataniste ba démon en chair babandi pe koloba yango bazoloba yango na raison nini po yo mokolo kokufa oloba te ki o ngai kutu na yokaki na nga makambo te. Nzambe akolakisa yo ba video o nyonso oyokaka mutu boye alobaka ti oyokaka na ye moko bango moko ba démon bakomaki pe koloba yango me osalaki eloko moko te po na nini olingaki koyoka te. Yango wana nde tozolobela nazotiela bino video o mwa mwasi oyo aza na ye démon en chair, aza démon en chair. Nayebisaka bino ba démon en chair bazali na mokili o ba démon en chair bazali ba oyo babotama na mokili o baza kitoko pe kaka lokola biso baza na misu na matoi lokola kaka biso physiquement mais Nzambe soka lakisi ye na molimo okomona ye lolenge oyo te okomona ye tamusu na forme ya nyama okomona ye na maseke okomona ye na façon nyonso oyo komonela démon ozomona mais baza na nzoto ya bomoto boye bayaki na mokili oyo baza na nzoto lokola ngai na yo baza na nzoto lokola kaka biso bakomi koloba ba vérité. Bandeko na nga nayebisa bino Nzambe aloba na ngai mutu nyonso atiaka ba meshe ba perike ba plante ba cils manzaka rouge à lèvres ba fort de teint akokota bokonza Nzambe te. Ba biloka matoi ba chaînette ba pantalon akota bokonza Nzambe te. Nga nayebisaka bino lolengo Nzambe alobaki na ngai boyokaki ngai pe bato ebele pe ezaka ngai te bato mususu pe bamona yango pe belebele bapesa pe ba témoignage nango toyebi tolandaka susu mwa mwasi moko nayebisaka bino nalakisaka bino pe ye pe azalaki soki démon soki pe ndoki soki pe nani soki pe sirène alobaka pe yango alobi soki mutu aza na eloko na biso tokozwa ye alobaki yango. Donc yango nazokotiela bino mwana mwasi oyo aza démon en chair. Bandeko na nga na mokili oyo eza na bato oyo tolobenga ba démon en chair et puis pe bazali pe lisusu bamisusu bazalaki na bango ba démon en chair te mais lokwa si babetaki bango kasha monguna lokwa kashe ya 666 ici babeti bango yango na mbunzu na bango babeti bango yango eza na bato musu lelo soka azosambela Nzambe azotalisa ye kaka ke oza sobeba si bazwa yo ngai obika te na nzela na nga do bazali bato wana o bazalaki na bango bien mais déjà babebisi bango yango ndeko na nga kozela trop tard te ekoma trop tard mpona yo tozoke 2024 oyebi te 2024 eza makambo nini na molimo oyo ekoleka na temps o 2023 boyebi te makambo nini oyo eleki na molimo pe oyo ezoleka na molimo yango ndeko na nga oyo ezolanda nga landa video oyo nazotiela bino yango eza na anglais ba o bo comprendre ka anglais bokoyoka très bien
ba ope bo comprendre ka anglais te nga nazo traduire yango nazo yebisa bino pe na kotiela bino susu ndeko mosusu o batindeli nga audio oyo a traduire yango pe na anglais na kotia pe ye boyoka ye nga pe nazo traduire yango na ndenge na nga na mwa mokie ya anglais oyo na yebi po na yeko na tangaki na fandaki na Angleterre nde na fanda na Angleterre na yebisa bino pendant 14 ans nazalaka na Angleterre pendant 14 ans na fanda na Angleterre bino mo boyebi sozo fanda na mboka yango fo kaka oyeba munoko yango wana eza normal tokenda pe ba classique lolengo tokenda pe ka pona koyekola ngo na mukie o na yebi anglais mukie o na yebi nde nazotiela bino pe explication o nga na comprendre mais na kotiela bino pe explication ya ndeko mosusu pe o batindeli nga yango ye pe fe ayebi anglais a traduire yango apesi pe conseil na ye yango na otiela bino yango bandeko na ngai nazotiela bino nanu ye moko makambo ya lobi makambo ya lobi na otiela bino après nga na ko traduire yango makambo ya lobi aza démon en chair o na yebisa bino ba démon en chair ye moko alati na ye babiloko oyo azoyebisa bato ke bino soki oza mwana nzambe kolata ndenge ngai nalati te soki oza mwana nzambe kolata ndenge ngai nalati te po soki olati lokola ngai nalati oza la bienvenue oza la bienvenue na monde na biso na monde ya mai azoyebisa bato na kotraduire makambo mosusu oyo azoloba nsima nazotiela bino na ba o boyebi anglais boloba boyoka ata so oyebi anglais te okocomprendre makambo oyo ye azokoloba nazotiela bino yango nanu ye moko azoloba après na traduire yango après na tiela bino mwana mwasi wana ndenge atraduire saint esprit azala na biso azala na bino bomoni ye moko ndenge azala naza manzaka na ye na maboko alati babilo ya matoi akangi bameshe na lobi ye asali yango mpo eza ya bango alati na ye sengle wana abi ye alati bongo mpo eza ya bango alati na ye bamayaka na kingo na mutu partout alobi eza ya bango abi bino bakretien botika biloko mpo na biso azoloba yango au sérieux atie na balantine oyo batiaka na misu wana alobi yo moto ozotia biloko na misu lokola nga eza ya biso eza ya bino bakretien te so ozotia yango mbala moko oza connecté na monde na biso bozala natiela bino bino moboyoka na matoi na bino. You see, so many of you love these things, but you don't know where it's coming from. Most of all these things you are using are coming, in fact, all the things you are using, all these beautified things, makeups, hairs, weave-ons, fashion things, are coming from the married kingdom. Jesus Christ, in heaven, what they wear there is white garment. If you want to behave like a Christian, be wearing white garments. Don't fix hair, don't fix nails, don't fix eyelashes, don't use pin, don't make up, don't use anything jewelry on your body, don't put on there. Then you can enter heaven. Then you are a Christian. But when you do all of this stuff, welcome to our kingdom. Many of you, you wear perfume. You are a lover of perfume. You like good smell. And you are a Christian. My dear, you are not a Christian. God does not want perfume. What he wants is white garments. Put on your white garment and let your heart be clean so that you can enter his heaven. You wear perfume all the time and you call yourself a Christian and you said you will not be possessed and you said you are not a watered person. Do you know who owns perfumes? Do you know what the mermaids, the mami water, the goddess of the oceans likes? Is perfumes. So my dear, don't get it twisted. Accept it or leave. This is the best dressing for Christians. These are the best gallant, sweet dresses for Christians. Don't use perfume. Don't make your hair. Just tie your hair. No makeup. In fact, barb your hair. That is the best way. You see, if God
God want to answer you, if you want God to answer your prayer, don't be making up. Oh, you don't know Christian? That all these things you are using to dress, all those fashion things, dressing gala, making off, is last lectures, nails, and all of the stuff. Eye contact, earrings like this, no spin. Don't you know that they are air fire? Where we belong, you want to come and be dragging it with us. Oh, go tar, you lies, oh. Go and dress like these people. That is the best way to enter heaven. Leave our fashion and perfume for us in peace. If you want to really enter heaven, some of you Christians that carries Christianity on your head like gala and be selling it up and then to the people who are not hungry, to the people who does not want it. Listen, first, don't make up again. Don't put on this thing. Go and barb your hair. Don't fix your hair. Don't put on makeup. Don't put on jewelries. Are you getting me? Be dressing like Jehovah Witnesses. Jehovah Witnesses do not put on all those things. Be dressing like deeper lives. When you dress like them, then that means you will enter heaven. But if you put on beauty things like perfume, like, oh God, goodies, you will enter a fire. You will enter a fire. If you want to enter heaven, don't do anything like this. If someone that called him or herself a Christian, most especially the female, you will see them having this pin nose on their nose. You will see them having this on pins on here. This nose pin is more common in all of them. You see them preaching, you see them doing past, what they call it, choiring or singing in the church. In their mind, they are going to enter heaven. In their mind, they are Christians. Not knowing that they are not a Christian. Because as long as you have this in your nose, you belong to marine kingdom. Because these are marine signs and these are marines properties. And also some that has tattoo. You are going to church, you have tattoo. You are from marine kingdom. You can't change that. Now, are you the type that wear your earrings like this? That wear earrings like this? They have so many earrings on their body. Are you the type that have tattoos? Are you the type that put on leg chains? Are you the type that wear beads on her waist? If yes, then sit down and relax. If you have all of these things in your body, you are connected with the marine kingdom. I see some of you. You will say, I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. You wear leg chain. You wear belts. You wear earrings like this. All your ears are full of earrings. And you carry tattoos in your body. My dear, you are welcome to our kingdom. Hi guys. So here comes my daughter's goddess hair that I did yesterday. It was so beautiful, 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 beautiful. You see? So I did this hair yesterday. So this is what I've been doing. Even when I even sleep at 4 o'clock in the morning yesterday. So I still woke up around 7, clean the hair, cook, make my princess hair. So this is it. So that's thank you. I hope I tried. Now this is goddess hair. I tried. You know, easy. So that's it. I did the hair yesterday. You can't even believe me. You, my sister was like, oh, how did you? Because you sleep around 4 o'clock. That was yesterday morning around 4 because I was on live on TikTok. And I woke up around 7. I have to clean the house. I have to cook and start making my princess hair. It wasn't easy. I was so fucking tired yesterday. I love you all. Bye. Bandeko na ngai toyoki ndenge alobi wana ba oboyoka bangle ba bioki alobi abibino batu oyo bolataka ba mesh botara ba perike bolataka ba bilo amatoi bokangaka ba suki na bino bolataka ba biloko o nga na lati oyo
botiaka ba maquillage bofanda na yebisa bino boyebi ba place biloko wana erutaka na monde ya mai erutaka pa ba sirène na monde ya mai biloko wana eza ba style na biso abi na monde ya mai esika nga nazalaka eza monde na biso azondima ngo ke ye azalaka na mai monde na bango eza na mai abibi mutu nyonso oyo tiaka biloko wana yokanga na yebisa yo ozalaka deja connecté na monde na biso ya mai oza connecté yo o mibengaka ke oza chrétien oza mwana nzambe la ozolata biloko wana nzambe akoyoka prière na yo te akoyanola prière na yo te nzambe akoyanola yango te po yo ozolata biloko na biso la oza na biloko na biso na nzoto na yo moyen nzambe ayanola prière na yo eza te alobi yo mutu olata otiaka parfum le nyonso olingi parfum oyebi parfum eza ya banani bamami wata basirène des eaux bango nde balingaka parfum makasi parfum eza ya bango balingaka yo mutu olingaka ozala solo kitoko ya parfum ozala bayoka osola parfum oyebi bakolo nango eza ya biso azolakisa bato moko kuna bafoto moko atie alobi soko olingi nzambe ayoka prière na yo mpe mokoyo kokufa omona nzambe lata lokola bato wana oyo baza na foto wana oyo azolakisa lata robe ya molai alobi yesu masiya esika azali na likolo alati robe ya pembe ya molai alati robe ya molai ya pembe yo mpe oyo oza ana mokili oyo fo lata lokola ye kolata lokola biso te don ndenge ye alati na ye sengle na ye bongo eza normal mpo eza ya bango akolata na ye nzoto na ye libanda alobi yo oyo tobola zolo otia babilo ya matoi na matoi na yo oza yeba ke oza bienvenu na monde na biso ya mai abi bino bato bokanga basuki lokola nga nde nakangi suki na nga boye boza bienvenu na monde na biso ya mai alakisi bato oyo fo kolata boye so po ozala connecté na bango te il faut lata boye fula na yo na mutu kokanga suki na yo te lata robe na yo ya molai lata bien po so ozolata bongo te oza mutu ya monde na bango oza connecté na monde na bango ya mai alobi peke ni susa alobi tolata lokwa batémoin de Jéhovah batémoin de Jéhovah bandeko na ngai eza te batémoin de Jéhovah oyo wana tomonaka bango balataka na bango mpe kaka normal ndenge kaka biso tolata bapantalon boye mais un vrai témoin de Jéhovah eza nga na yo oyo tozolata na modèle nzambe alingeli biso biso nde tozotémoigner nzambe na biso ezala na elateli na yo témoigner nzambe na yo ezala na elateli na yo na nyonso ozoteya bato bokonzi ya likolo nde obengami témoin de Jéhovah nga moko natunaka nzambe église nini oyo bakokota na lola nzambe alobaki na nga natalaka église te natalaka mutu na motema ndenge azosalela nga ndenge aza na nga natunaki subi alobi eza batémoin de Jéhovah mutu oyo azotémoigner Jéhovah ye wana do ozotémoigner nzambe na bomoi no na esprit na yo na âme na yo na corps na yo fo témoigner bonzambe ndenge wana ozomona bandeko na ngai yango alobi oyo boza na batatouage abi eza ya biso bienvenu na monde na biso oyo nyonso alobi ke akamwaka azomona mutu azolobaki aza mwana nzambe aza mwana nzambe epuis ayembaka na église me aza na bameshe na mutu na ye aza na babiloko wana oyo ya bango azobenga biloko na bango na babiloko ya matoi misusu mpe na bazolo na matoi partout alobi oza na oyo ya nzambe te oza ya biso komona bokonzi ya likolo te azoloba bon alobi otiaka babiloko oyo atie na misu bomoni atie
ba biloko wana na misu ni babenga oni basili nanu abi otiaka basili oza na mutu na biso okomona bokonzi ya Nzambe te oza connecté a préciser mutu nyonso atiaka biloko oyo aza connecté oyo atiaka balantine na misu na ye bomona na misu na tie balantine wana donc akomona bokonzi ya Nzambe te akomona bokonzi ya Nzambe te amona bokonzi ya Nzambe te awa azolakisa mwana na ye abiakangaki princesse na ye mwana na ye suki na 4h du matin donc mwana na ye bandeko na ngai azolakisaka akangai mwana suki na 4h du matin tala suki toko akangi mwana na ye boyeboye alobi oyo eza biloko na bango ndefu basalaka yango bakanga pe bana bango yo ndeko na nga mwasi kokanga mwana na yo suki te alobi bien ke akangaki na 4h mpo na nini po azalaki kosala kolamba na ndako misala kosala nettoyage na ndako do ye pa sala nettoyage a vivre ape vi lokola biso nde biso to vivre kaye ozomona a vivre ape vi ka normal lokola ngai na yo ndeko na ngai akendaka pe musala yango kolanda te ko camarade na nga lobi ke biso tolata na biso Nzambe atalaka motema kolanda mutu te sali eza individuel yo moko oza touché na motema na yo tika biloko wana yango na teli bino yango po boyoka ndenge alobi ozomona yango na teli bino yango siko nazotiela bino nga na traduire yango ndenge na yokeli na anglais na nga muke oyo ndenge na yokeli na ibite so na bosani eloko musu je crois que presque yango kaka lobi wana kolata ba bilo amatoi te ba meshi te ba fond de teint te ba cils kotia te rouge à lèvres abi eza biloko na bango le yo tia ye aza démon en chair na précision ye moko azondima yango siko nazotiela bino ndenge batindelinga yango na audio o batindelinga nazotiela bino pe boyoka ndeko na biso ya mwasi ndenge pe apesi pe conseil Nzambe azala na bino merci nazotiela bino alobi boye mona azoseka alobi na ngai ebisa bino oza moto olinga ba maquillage oza moto olinga ba bijoux ba chaînette ba bague bracelet abitanga ngo nyonso to ba bijoux nyonso wana oza moto olinga ngo oza moto olinga kotiaka ba manzaka oyo oza moto tobola zolo bondenga na toboli matoi ndenga na toboli oza moto oza na ba biloko nga naza nango na nzoto bomona simane mayaka olakisa biloko nyonso soko oza na yango oza chrétien oza ya biso okota lola te okozika na biso na lifelo okokota lola te oza chrétien te alobi ekambwisaka biso bino ba chrétien abi tozotala bino nde boyemba na église abi tomona bango na baéglise baoyemba na chorale na bapantalon sera bango bapantalon tala bango bilamba sexy tala bango bameshe tala bango babiloko ya biso alobi toseka bino biloko wana eza ya biso boza envoûté abi oza moto olinga parfum sola kitoko na nzoto aseki alasiliki mona asiliki afongoli miso tala miso lokola nyoka alobi oza moto olinga basola kitoko baparfum biso mama pasteur na biso Nzambe ayebisi makambo ya parfum na lola alobi basi batia parfum te eza na babiloko na direct oyo utiliser awa babiloko na sa mapeka ya kitoko ezali oyo eza na basola citron eza na sola banzete mais baparfum oyo ya baparfum obiloko esika ezowuta abi oza moto olinga kotiatia baparfum aseki abi omoni la reine des eaux alinga parfum ma chrétien abi tozotala bino nde boyemba na église abi tomona bango na baéglise baoyemba na chorale na bapantalon sera bango bapantalon tala bango bilamba sexy tala bango bameshe tala bango babiloko ya biso alobi toseka bino biloko wana eza ya biso boza envoûté abi oza moto olinga parfum sola kitoko na nzoto aseki alasiliki mona asiliki afongoli miso tala miso lokola nyoka alobi oza moto olinga basola kitoko baparfum biso mama pasteur na biso Nzambe ayebisi makambo ya parfum na lola alobi basi batia parfum te eza na babiloko na direct oyo utiliser awa babiloko na sa mapeka ya kitoko
ezali eza na basola citron eza na sola banzete mais baparfum oyo ya baparfum oboyoka esika ezowuta abe oza moto olinga kotiatia baparfum aseki abe moni la reine des eaux alinga parfum makasi euta kuna na royaume na biso abi bokota te abi omoni mosantu wana nzambe Jésus Christ eloko alingi bino ba chrétien po bokota lola elamba ya pembe abi moni kuna bolata elamba pembe aza na posa peto na bino libanda na mitema na bino po bokota kuna donc motema no fuza la peto libanda no pe po sokola libanda ko sokola ngo soko zo tia ba biloko te libanda za peto alobi soko za na ba biloko nga na ola kiso abi moni misu na ngandeza tala misu na ngana kati soki otiaka babiloko babenga ngo contact ato benga ngo contact lenses eza babiloko basi baoti omona mutu mundu misu loko aniao abe omoni misu nanga soki opo oza na eloko na misu bwendeti ngai aseki alobi oza ya royaume na biso olingi ozika na biso bolingi bozika na biso nzambe na bino azopekisa bino boyoka te bolingi bozika na biso bokozika na biso na hellfire na lifelo bokozika na biso na lifelo alobi vérité abi aseki abi bokamusa biso biloko eza ya biso biloko eza ya royaume na biso mutu nyonso aza na babiloko oyo bachenete baparfum na nzoto bamayaka basuki ya lokuta abi omo nyonso oyo nyonso eza na abi tala bien nzoto na soki oza na yango tu es la bienvenue le bienvenu na royaume na biso aseki bozomoni ndenge azoloba alobi makambo ebele nazo synthétiser aye koloba lisusu na nsima nango komona aye kolakisa mwana moko abi omoni oyo aza princesse aza mwana nanga aza princesse nakangaki esuki oyo na 4h du matin mama bandeko nanga esiki bino osi bomona mama kanga mwana ne suki na 4h du matin nga kuna kangaka tokanga bana na biso basuki na bango moko me nakatika okanga mwana na 4h omoni kaka ndoki mpenza abi na 4h du matin nde nasala esuki oyo nasalaki mosala oyo nalingi bino mingi babizu nasuka apesi babizu alobi vanda bien na expliquer yo tala video tina suka vanda na expliquer yo cheke nzoto no malamu soko oza na babiloko na biso oza na marke na biso okokota lola te olingi mpenza yo ozika na biso na lifelo do bango bandimi na bango bazika na lifelo bino mpe bolingi yo ozika na biso na lifelo bokota te na mboka wana lola Jésus Christ akotisa bino te bokozika na biso na lifelo olingi ozika na biso olingi soko otiango ozika na biso okokota lola te abi toseka bachrétien toseka bino na babiloko na biso botia bolinga boza kitoko basola kitoko bamanzaka babilamba sexy abiza ya biso bokozika na biso na lifelo ya minyo yango na tindi na synthétiser donc na synthétiser po alobi makambo moko eza profond bomoni nyonso mwana mwasi oyo sirene oyo dezo alobi ndoki oyo ezaka le mystère caché de l'éternel pour aya kopimisa likambo aya kolakisa photo bomona mwana mwasi moko aza na maquillage te alati kaka boye batadi pala abi omoni nde bango baolata bolata boye po bokota na lola kuna bolata elamba pembe il faut bobomba banzoto na bino bolata bolongola biloko na biso na banzoto il faut abi omoni pena ninga cheki abi soki oza chrétien olata boye ozolata desama boye ozana babiloko na bachenete na biso te babagi na biso te baparfum na biso te abi motango olata boye okanga kitambala no na mutu biso okende église tokangaka mutu mais soki toza na misala na biso boye libanda natiki mutu nanga polele alobi omoni soki oza boye oza mpenza chrétien solo mais kaka na babiloko boyoke denda na yango bosala yango bafiere biloko na biso bokozika na biso na lifelo ya minio yango natindileki na ngai nzambe asunga bandeko nayebi te vraiment eloko nini bato bakoya kotika bamakiyage oyo nalobi na fira nalobi ngai nabi nalobela bino yango mbala ebele boyoka te me moko na suka bolela boloba ye tanti nayebisaki biso me eloko na osambela porte ya grâce ekangama te boya na retard te nde bible elobi boya na retard te soki porte ya grâce ekangami bokota lisusu te nabi omoni bato ya Noe moto akangaki yango Noe te nzambe apesi Noe instruction atongi bwato me moto akanga porte ya nzambe soki ka nzambe akangi porte ya grâce esili bokota lisu te ntango porte ya grâce eza ya kofungama boya azobenga bino maquillage c'est quoi nga naza na poto natiaka maquillage te bomona bafoto na nga te
nataka ba maquillage te na pakolaka te natikala naturel suki nanga nakangango yango moko nakangango nakenda salon te nafundiki suki nanga na penya yango na tchenwani ou bien nafundiki yango sona oke église na tche kitambala ou bien naluki ba chapeau basi oya simple oya oya za ba flamboyant wana te lokola ya mokili nalati na mutu na kofi mutu na ke église est-ce que naza moi cité donc il to gagner kaka mokili nyonso to kota lola te ka pona babiloka mokido maquillage rouge à lèvres mami wata eko yebisa bino alobi eza ba mami wata alobi re na biso linga yango soki oza nango tu es la bienvenue apesi signification azolo boy kotobola zolo kotobola lito ana lito ilikolo apesi nango alobi eza ba marque na bango alobi talanga malamu soko oza na babiloko eza ya biso tu es le bien la bienvenue na royaume na biso tozika na bino ya minyo na suki awa kabola video bikisa manzambi natindi video lakisa madamu mwana ya mwasi nzamba pesi bino botie ba biloko te bo sacrifier mwana te na hotel a satana botie ba meshi te botiki ninga za na suki ni naturel bo pakoli mafuta na ye poudre botie poudre ne na kingonde ba bébé to tsaka bango ba poudre eza lisumu te mafuta no so eza na mwa sola parfum wana eza ba parfum oyo ya makasi ote po mafuta soko pakoli yango te na solo omona ministre mke so na mwesili wana te mais ba parfum oya oya ko pompe wana penza wana oyoki reine na bango linga ngo eza biloko na bango nzamba kosaka te bato balo ba na bible o nzambe Marie Magdala take parfum alobaki nini alobi ambome ngai ambome nga pona tanga banda ambome mutu po mutu apola nokite bando tcha bango ba parfum est-ce que moni Jésus Christ ataki parfum na sa mapeka au Bible lobby parfumez votre tête yo so mona mutatie parfum wana eza langage en Nzambe eza teta ngo osala gêne ozalo comme ta beli ba baka ke o gêner non bongisa suki na yo kanga suki no ya yo moko bongisa suki ko sa te lo kwa mama eza langage en Nzambe o te yeso lobby soko zo gêner Bible lobby parfume ta tête et so mona mutatia parfum na suki soki mutatia parfum na suki te pourquoi bo kanga kaka verset wana oh alobi parfume ta tête est-ce que mutatia parfum na suki eza langage nzambe kozala nini te kozala salité te zala propre atozo gêner kosala te attirer attention ba nous ba pharisien na ba nzela bango no komona bango ba pharisien Satan a ko interpréter Bible mabe na ba pasteur o bazangi sagesse nzambe na tindeli bino na zutao nazo sala musala na ngai nazo sala musala tumbu kabola na ebi o epi déjà na sainteté nzamba sungio bandeko na ngande batikali ya basi na ya mibali o bazana na ba chaînette ba bag ba mayaka mona lobina ba mayaka lataka mayaka na maboko mayaka bata catholique ba olata mayaka moni mayaka na sima na ye moko atiba mayaka lobi soko zana ngo eza ya bango nzamba kosa te aloba vérité na ba mayaka babiloko akotia bana ba mayaka diembiki pourquoi kotia mona mayaka kanga mwana banwani na ye nini lukele ba tobenga ngo nini ba band ba nini tobenga ngo nini ba band bandeko toyoki ndenge ndeko na biso apesi conseil na moni penda donc alobi kitoko o bible lobi so tozo gêner to parfumer ba tête na biso kasi botsaka ba parfum na basuki kasi na mitu poni botsaka ba parfum na suki te botsaka ba parfum na bilamba na nzoto donc vraiment eza nango raison te biso l'essentiel que tozoloba pe tozoyoka batu pe bazoloba na ba sirène des eaux bango moko bakomi koloba yango penda na lingaki kana partage yango na bino nzamba mona moko na moko o landi yango partage yango pe na bandeko nyonso nzambe aza na biso nga likamba parfum na ebisa bino tozo bondela de nataka parfum le to bondela ekomanga solo akopola makasi nzamba sukolanga nde nzamba lobike asukolinga nzambe aza na moko obolanda video oyo Saint Esprit ye moko a continuer kosala kati na mitema bana ye na kombo tata mwana pe ya molimo santu kimeza na bino na kombo na Yesu amen.